Bonjour, balandini su bolandanga na ngonga oyo malgré tozana musala malgré tozana ba era pause na choix te fuko lo makambo mboka na biso nalandi nanga ndenge azoloba loba kotambola gauche à droite na ba chaîne nyonso oyo ya Europe awa azotambola azoko dénoncer makambo oyo elekaki oyo bango basinyaki ba deal na Chilombo. Oh monsieur nanga félicitations na moment oyo comprendre que bandeko nso babima libanda basufraka nanga félicitations na ngonga oyo ovani na kati ya diaspora osingi exil okolamuka na tongo beti 4 coin ya kati ya ndako na yo place yo zali ozotambula. Félicitations nanga na mama oyo Chilombo alongolaki yo ba sécurité na on nyonso alongolaki yango siminzela okimi na kati ya mikila poto yo kosenga exil. Félicitations nanga na ndenge bomili biso bamboka na biso RDC Congo. Félicitations nanga ndeko comprendre na mama oyo non ezana bandeko bazali banda o bazo souffrir. Bandeko na ngai bolanda ba distraction ya nanga te. Bato lokola bananga so bazangi na souci ya Congo wana. Tango bapesaki ye popo wana oyo ya ba 2018 ba signé ba dina Félix Kanambe ba signé ba dina Félix. Soki mutu oyo aza mwana mboka akokaki kokima. Akokaki koyokoloba mokola lelo talinga ko senga déjà exil avant na date wana. Menanga azalaki na babie na ye azalaki ko vivre na kitoko bambongo ezoko kitakati na ye azo vivre kitoko alors tant ba ekolongola ye ba garde corps bazalaki na ya moniki danger zalaki yangwana bandeko nanga mokota na distraction oya nanga te bato lokola bananga bazana souci bamboka wana te totala bandeko na biso bazobundana ba wazalendo o bazobotola mabele o bazobundela mabele na biso. Moma oyo tozana te ba distraction te makama nanga oyo azotambola gauche à droite na ba chaîne nyonso azoloba tozana ta yango te bandeko na ngai tomona ke soki nanga azomisa lelo po moniki ba botola ki ba garde corps na ye amoniki naza na sécurité te yango moni nanga ezolobisa lobisa ye na ndenge aza na kati exil awa avandi ye mo toute la journée na kati ya ndako abeta tout gauche abeta tout droite azomona bisika kotia makolo te azomona te ke bato oyo pe na kati ya diaspora basufrako bandeko nanga eza bien bato lokola bananga bamona ke peuple congolais azo souffrir na libanda tozana esengo te bisika tozali bandeko nanga tozana esengo kovanda na kati ya libanda oyo te tozana besoin tozonga bamboka na biso mais na situation oyo batie biso bato lokola bananga oyo nanga aza complice bandeko nanga aza complice soki batini moyibi akende koyiba moninga moyibi wana alobi ke aya moto atini nge tel na yo moto okendeki oza complice. Donc tolanda sumaka mananga wana te citation tozana ngwa tolanda toko soutenir bandeko na biso ya ba wazalendo o bazobotela mabele bandeko botela ba FARDC bavani na bango bazomela mabasanga na bango fete na bango na président na bango bato sepela donc bata basoda modèle ya bongo bandeko bata kotiaka na mitema te na kati ya mboka na biso na ngonga oyo na osenga bandeko nyonso ya diaspora tokoka ko soutenir bandeko na biso ba wazalendo o bazoko ko botola mabele o bazoko libérer mabele na biso oyo ba M23 ba botolaki M23 baza ya biso te ba FARDC ya bozo mona wana baza complice jamais Félix ningi Félix te tango ba wazalendo bazobunda kuna Félix avandisi ba FARDC avandisi ba FARDC bazoko sepela na bango masanga bazolia na mboka nini bino bomona bana mabele bazobunda basoda na biso bavandi na kati ya sali bazomela bamasanga peuple zairwa tofungwa mabandeko tofungola misu biso biti na biso na mama oyo tokoka soutenir bandeko na biso bawazalendo baza na besoin aide na biso mama papa elenge oyo amoniki aza na facilité aza na numéro ya contact moko boye bandeko tosala oyo ezali nécessaire mpona bandeko na biso baza na besoin ya soutien na biso ba diaspora. Alors bopima na ba distraction wana ya nanga wana zotambola gauche à droite oyo azoloba me biso moma oyo toko soutenir ba wazalendo botela oyo ezoleka na Israël Israël na Palestine botela ba Israël bakangaki batiki bandeko bato na bango na otage kuna me botela Israël akoti botela Israël ndeka zobunda pona peuple na ye biso mukolo nini soi-disant ba président na bino babundila peuple biso mukolo nini o bakangi bandeko na biso bato bazombo bandeko na biso soi-disant ba gouvernement na bino wana bakulu na cravate
balobi la peuple zaïrois peuple congomani toza na terre kopedre lisusu te toza kuna takudo te toko kopedre koyoka makambo ezoleka gauche à droite ba distraction wana toza na temps te bandeko souci na biso na mama oyo toko ko soutenir ba wazalendo donc soutien na biso na mama oyo toko soutenir ba wazalendo bandeko na nga mutako sabino te oh c'est le fait ba wazalendo bandeko na biso ba wazalendo bana l'est kuna bana Goma bokoka koyoka te oh c'est le fait boyoka yango te boyoka c'est le fait te mondi balingi biso te donc biso moko kaka photo libéré mboka na biso moko kaka photo te mato libéré mboka na biso ba wazalendo botika te o c'est le fait boyoka 1-23 te o dialogue bo dialogue nini na 1-23 mabele wana eza ya bango te yo so mona vraiment que to ndi to fani mama na kati ya mikila poto boye France akiko bondisa ba allemand France azobotela mabele ya ba allemand sikoyo ba allemand batele maba bondela mabele na bango siko ba français basenga bango ko dialogue bandeko bande biboso momona yango wapi bandeko ba alima ba eko mundela mabemba ba eko boto na mabé na bango sikoyo ba alima bazo senga ba français ba négocier bomona yango wapi obi ba français ba kiko mundela mabele ba kiko boto na mabele ya ba alima